Ma Mission TV, le miroir du monde. Na cabinet ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tozana ba Rwandais combien? Ba o bazo sala bisala sa, ba o même ba interpellaki évêque mukuna wana baza ba Rwandais. Na tuka caméra boy na kena résidence ya Félix. Kotala kaka ndenga viva. Nazo mona différence ya tango azalaki na limité te na tango azakuna. Mais ceux qui otali batu misusu o bazanzinga nzinga. Non. Pas un patron, ce sont les bourgeois. Et nous, biso si on est pas victime, parce que bato bayeba ki na bitumba isabiso. Dans tout ça, c'est quand je vois que les gens sont en train de fouler au pied le sang de notre combat. Je n'accepterai pas. Yango na lobby. Paie sa facture. Tokaba. Yoka nisi ba shadari ba milisa ki misi sapam. Ya soki muto simbi toko paralysé. Mais finalement batalisi eke yo toko tindela yo ata mwana mukeboy ako paralysé yo. Kimia. Comment nazolo? Parce que ameka kobenga kingakati soit tétin. Soit tétin. O kaleva sawa je vais sortir so kinini. OK. Toko tindela yo ata mwana. Ake kuna place azaki ko nazomona batumiso bazondi maté. Est-ce que place azalaki, place azalaki? Moi j'ai dit mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Akenda kuna azaki ko kosa bato après babotoli téléphone. Mais c'est encore une fois toko longole ceinture ko vanda nasi. Tant on a tel akabango ne bazo betela batu maboko même toi zo prétendre koyeba biso toyeba kawa biso boyebite ainsi de suite na lobi boyebite so ki boyeba ka batu misuso bozo betela maboko na diaspora boko betela bangota. Ce sont les gens qui nous ont été collés batindeli bango pour que ba infiltrer biso bakandisaka biso et ils ont fait arrêter. On doit évaluer le cabinet à chef de l'État. Mais cette évaluation, c'est les manèges, les amis qui sont les masous Kabila balongoli mutu musala vandi kuna nyoso za te balongoli yo batie yo à la disposition de la justice. On doit enquêter sur façon na yo aux aji ko se comporter. Et ça m'a kamba ko paniquer o te lokola champagne ya komonela na kimukolo. Muyibi ya degré biso to bumbisa Kabila parce que il y avait un groupe d'individus qui s'accaparaient du pouvoir, qui volaient, qui confondaient les biens de l'État n'a pas bien privé. Et l'argent de l'État ce n'est pas votre boutique. Babuzoba oyo ba membre ya gouvernement bazo sal sans complicité na quelques yaya bazana na cabinet à chef de l'État parce que kaka otinde opesanga $100 lelo na komela lisusu maite te pesa facture to ka bona pardon. Comme ça moi je vais accomplir les sika ba comme tanga yo na kati orgueil deko mais yo okenda poto uvanda na poto uzana Kinshasa wa bambuna na bambu ozo sala ambiance ya champagne pona nini. Allez, va fongoli champagne. Il faut qu'on soit pas en amagolo parce qu'il y a qui m'a champagne. C'était du gagnant-gagnant. Batika Kalevalo. On saura qui était double et qui s'est battu en toute sincérité. Dans mon salon, il y a des journalistes. Oui, tu as dit. Des collègues Nabiso. Des concerts Nabiso. Oyo Bazalaki, Penza Batuya. Des renseignements. Moutounio Saïd. Ndenge bazawana même carte de service au ya président de la République quand ndenge bazo vimba wana aussi mona wapi même sous Kabila ngo ba mituka ya modèle mituka ya présidence même na tumwa bikoki o babenga kana Kishasa kuzu donc mutu ake penza na kuzu ake kozwa chel moko boy mutuka présidence telemi wana bazalaki komela champagne bazomela miliki biso tozomela lacrymogène bayandi susu bazo ce sont des jouisseurs. Na ba voyage oyo. Tous les voyages oyo ba uti Addis Abeba. Équipe d'avance qui ba ke ko négocier na hôtel bakuti un hôtel de $65. Yo comme non voilà, comme c'est $65 je pense que la Kisne Éthiopien goyi. Oui, je pense que délégation zoya Isaiah présidence to tia na 135 comme ça to ka bolambo. Donc même Éthiopien wana amoni ke ba congolais bayaka pona koyiba Kabila doit être fâché contre Batunaye. Yo somoni na parti na bango pe perdre na mbongo nyonso bazui pendant 18 ans. Même pas biko ke basomba ke tosomi kamanda ku ya mukebo ina paka dum. Basana lopango na pumbo. Miyibi wana. Ya munga na lobaka na batu. Bande konanga misuto yoka na kate. Oh les pays otokipe na lobi mo mobali alelaka kata. Je l'ai toujours dit, le pays est infiltré parce que mutumo kote tozana yo awa bibi. Rwandais nini même ba o ba soupçonna kango ba Rwandais. Acha le koke ko tuna ya ndimi ki Rwandais. Na minute oyo bibi.
oyebi ke bakomi kokota banganga ndenge ozomona bango na présidence nalobi mokolo moko akolongola bilamba parce que soki boamvute Félix biso tokodélivre ye moto ameka korépondre nga mokolo moko akosante depuis que j'ai commencé j'ai dit ça moto ameka kofongola monoko na ye makambo nga na kosala baza kose transfert. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, salut à vous tous, bienvenue encore une fois de plus dans cette émission Allo Congo. Allo Congo Lelo, Tobengi Selibino Moko, il y a un député national élu à Lukunga, Nakomboya, honorable député Eliezer Ntambwe et Napesi Mbote, parce qu'il y a Netoko Solo, la actualité sélectionnée pour Namokolo Lelo, honorable, bonsoir. Bonsoir, Bibi. Topesi Mbote, to sepeli, mais tu comprends que tu es comme musulman. Depuis tout bandaki, depuis naza pour annoncer, tout le monde a évité ceux qui va prière, les alliés pour salema, tout le monde juste à passer. Honorable, tu sais pas que yamba yo mokolo ya lelo, to lingi to lobela penza ba actualité mokie automeki ko sangisa na kati ya ma mission TV. Totali tokobanda likambo penza ezalaki lokola moi actualité ya makasi oyo esimbaki penza descente na bino na terrain ya makambo etali saut de mouton au peuple congolais a pensé ki bon pour inaugurer na ngambo ya Tchangu pour te atalaki penza mikolo eleki ebele 1 an likambo moko te ya malongo esalamaki tomoni président de la République akitaki na terrain ye moko akendeki kotala na miso makambo nini penza ezali na kati ya saut de mouton pour te to avancer na yango pe asengaki audit ce qui toko bandana na yango parce que ezalaki quand même initiative bien na kati ya caucus na bino. Merci beaucoup Bibi. Nous avons une précision moko opesa. Caucus ya ba élu de Kinshasa. Ezali eloko mususu ekeseni na otozo sala. Président ya caucus ya ba élu de Kinshasa. Comme on a eu Godard, premier vice-président, c'est M. Paul Chilombo. Deuxième vice-président, M. Tambo. On a dynamique. Wana, caucus, il y a élu de Kinshasa. Rapporteur, M. Samuel Bemba. Rapporteur adjoint, M. Daniel Mbao. Et questeur, je crois, M. le nom va venir. Le questeur adjoint, Ntingi. Alors, na oyo tosali eza dynamique ya ba député en action pour le peuple. Pour vous sentir que wana ezalaki na kimia mingi. Oyo la différence c'est que izali kozwa même ba député mususu ya libanda ya Kinshasa. Tozana honorable Montero, il est l'élu des mondes. Et nous sommes avec lui. Tozo utiliser totie ba force ensemble sans tenir compte il y a tendance. Le FCC cache tout ça. Tous autres efforts ensemble pour nous agir. Nous nous penchons sur les carnets d'adresse, sur les compétences et les qualités de chacun. Tokitaki na makambo ya baso de mouton. Idée botamaki et pas ne konabiso Kalonji. Kalonji c'est l'élu de Tchangu. Oui, invitaki biso pour la cérémonie d'échange. La cérémonie d'échange de Viwanande tu es coupé sa makanisi entre autres makanisi à saut de mouton pour inspecter baso de mouton makanisi ya kokutana na ba gouvernement na ba membre du gouvernement toyeba précaution nini bazozo contre coronavirus makanisi ya kotala qu'est-ce que nous pouvons proposer pour qu'il y ait diminution des embouteillages. C'est parmi Bilo. Alors c'est cette structure-là, tant que tu quittes le terrain, comment nous allons battre les limites jusqu'à ce que le chef de l'État est descendu. Les lots, suite à cette action-là, il y a les enquêtes judiciaires. Les dossiers ont été ouverts, bien que va ouvrir en haut. Dans des cas désordre, il y a que toujours risqué qu'Ozanga pour atteindre l'objectif. Bafongoli tantôt na Gombe, tantôt na Matete. Tantôt, dans le casier judiciaire, on ne sait pas. Donc, tout ce temps-là, vous allez déjà avoir des babengés dans ma tête, babengés dans Gombe, babengés dans le casier judiciaire. Donc,
et comme il comme à l'école le président c'est que ça na lomba peut-être yango ne ba meki non, ce n'est pas ça, c'est juste un désordre caractérisé parce que tous ces gens-là, bah, comme il faut se précipiter, il faut attendre que les chefs de l'État les fassent. Le ministère public a pour mission de rechercher les infractions. Il faut pas attendre ça, que non, il faut rechercher. Est-ce que le ministère public, Moussala n'a pas dit au commission qui va pêcher ordre, les infractions se commettent là-bas au Vandi Nayo. C'est pas normal. Je pense que c'est la même chose au chef de l'État qui ne va pas finir dans le passé. Ce n'est pas parce qu'il va oublier tout ce que les gens ont fait comme bêtises. Non, parce que seulement il a voulu que les principes de Montesquieu soient respectés. La séparation du pouvoir. Donc, Ndeyango Anatokitaki, Logipe Tokiti, la ministre de la Transport et Voies de Communication par rapport à l'accident qui s'est produit le dimanche vers 15h na rond-point Ngaba, na triangle à Uniki. Bypass. Oui. Et Tokutani na ministre de l'Action humanitaire pour changer pour se rassurer de la prise en charge des victimes à Bamakamboua. Donc, Ndeyango. Honorable Tovandi, Tolobite, Topemi, Topozui, poste mosusu temps mosusu ke ko bundela ba journaliste mais to lali to lamuki to moni bino nyonso bozui panique na makamba dissolution ozongeli micro. Merci beaucoup Bibi. Je pense que ceux qui ont moto à cause de panique c'est monsieur Tam. Aux autres na mutuna parce que seulement peut-être aux autres tuna au bande ko bazomito. Je suis parmi ceux qui soutiennent la dissolution. Et dans le bas qui n'a pas pour que tout raté les sous-soutés, pour qu'il va dissoudre, il faut passer quelques réformes. Par exemple, dans la justice, les autres ont l'émission. Le magistrat récemment nommé, il faut prêter serment. C'est vraiment une bonne chose. Ceux qui vont nommer un appareil judiciaire responsable et assis. Ceux qui vont nommer un CENI, animateur et assis, chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, qu'il fallait renouveler. Ce qui a sali Ango, nous allons espérer des résultats. Mais si nous avons la même CENI, les mêmes animateurs de l'appareil judiciaire, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Parce que je suis calme, je suis sûr, je sais qu'on m'avait voté. Ce qui est là, les gens ont dit locaux, peut-être qu'ils ont reproché Bisso. Ils ont dit qu'ils ont reproché. Ce n'est pas que je suis parfait. Moussala nini, parce que pour m'évaluer, il faut que tuna Moussala ya député zanini oyo tambo ya salité. Ceux qui toquent dans le secteur ouan l'hôpital, c'est qu'un député doit faire. Voilà ce qu'un député doit faire. Voilà ce qu'un député doit faire. Au vu de ça, yo salé le mon côté, donc aux en à zéro. Là, ça va me faire du mal. Mais ceux qui ont mis ça là, il y a un député. Aux mais c'est un moment. Moussala les gosses zanini ko voter ba loi. Yango, ko légiférer. Mais c'est un depuis au Kekuna une année yango. Aussi au Salini, je vais déposer 2 propositions de loi pour protéger nos mamans qui meurent tous les jours en accouchement et pour protéger le peuple contre l'escroquerie, il y a pas courtier. Parce que le secteur n'est pas réglementé. Il fallait une réglementation sérieuse dans ce domaine. Côté, il y a pas tout. Pour comment on a normal dit, Moutou, à cause de la sali maternité, mais sage-femme attend mon kwazate. Moutou a yeba ganengi ni encadrer moutou pour que moutou abote. On utilise les mêmes infirmiers wan. Bangonde bazana na salle d'urgence, bangonde bazana komi ba sage-femme, bangonde ba komi. Et finalement, c'est pas comme ça. C'est un peu du méli-mélo. Nous avons déposé ça. Au Tuninga côté interpellation, j'ai 2 actions, 2 questions orales avec débat que j'ai déposées contre les membres du gouvernement. Ça, c'est M. Tambo pendant 1 an au Tossai. Nous attendons que notre bureau ait pour que
makambo wana koma balwa. Donc c'est un peu ça. Kozonga ke ozongeli télévision bino heureusement que biso tolobaki otikeli biso esika yo okei kodéfendre ntango mosusu badroit na biso okende ntango mosusu kovote loi mpona kosunga biso bajournaliste na bacondition tozali kovivre na mboka na biso mais tomoni yo moko ozongeli mpe okei nango mosika kobanda koloba makambo ntango mosusu bandeko ebele bazokoka koloba te mais tomoni ke yo moko okomi koloba yango. Merci beaucoup Bibi. Heureusement que mutona na yo ezali ko dévoiler o ngana lobaka ke bando ki bazaki bele balukaka ko bomanga. C'est que parmi bato bazalaki ko sambela que monsieur Tambo azala ko pesa bino information de Bibi ye wana te na lobi bongo te ndeko Eliezer tango mosusu comprendre nga bien te tolobi tango tomoni yo mati honorable député opesi biso esika tango mosusu tozala tango mosusu ba remplaçant nga tango mosusu remplaçante dans ces contextes là. Mais te ke okufa biso tozali wana. Merci Bibi. Heureusement que tango ngona zaki journaliste simple sans avoir le mandat nazaki ko encadrer yo ezakoloba que ou améliorer ndenga ko salela musala parce que c'est le sérieux qui amène quelqu'un plus loin. Biloko ya ba buzz ezaka biloko ya batamuki. Lelo Bibi je l'ai dit naloba quand même ceux qui osent até na pesa exemple na yo baninga na yo ya ba buzz bazawapi lelo ceux qui ozi baninga na yo ya ba buzz wana otie bango ba ozalaki na bango otie bango au métier a okomona ki à l'écart pona nini le sérieux namboka na biso surtout na Kinshasa eloko eboma na média yango bato ba se penser na ba buzz na ba polémique loko lelo comme ça alors que le sérieux lelo ozalia on a ma mission TV na yo eloko matisi yo eza polémique est-ce que eza kofinga je pense que non on peut faire les noms avec ce qui est sérieux ngai tambo na tonga kombo nanga na ba polémique te na tonga kombo nanga na lokuta te yango pe batumike onga na pesa conseil na isaka bango tika lokuta tika polémique pesa makambu nengo zomonela yango. Et c'est ça le problème Bibi. Lelo tango na vandi na bandi ko zaper ba média Bibi obiki nazoka chair de poule parce que bato ba komi banaliste au lieu cause la ba informateur d'abord. Oui, vous pouvez commenter l'information na sala kango na analisaka mais la mission première ya ba journaliste c'est de donner des informations. Kopesa information d'abord les animes. Ils ont loko ya sika o batuna nu bayo kité mais qui attire la curiosité et l'attention des gens. Nous pouvons définir comme ça l'information. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Nous avons dit à ça la que forme moko boité ya komene ba investigation et loko moko te avant di naé na ba réseaux sociaux na biso ndengo yebeli comment nous congolais to utiliser ka ba réseaux sociaux. Tozo utiliser ngo nandenge moko boy o ezalaka te ovandi par exemple otali kaka tweet moko ekoi otali Facebook moko boy ba publier o bakanyi bibi kapinga na hôtel. C'est comme ça parce que les gens pensent que ce qui intéresse les gens ils habilo kwandengwa parce que nous devons bibi tolongo la batu na balanda katala ba nombre de vues ya buzo nenge lekaka makambo sérieux mutu avandi wana yala ndaka buzo nasema na Kongo wane ko bonga te toteka ka toka bolambongo mais qu'est-ce tunaye Kongo ngwezo évoluer ndengeni il n'a pas le temps de s'informer merde donc lui a le temps seulement ya buzo ba deke balobi Moïse Mbi mutakala ya Moïse Mbi wana le tindela biso aujourd'hui déjà mutakala Moïse Mbi mais ce qui me fait mal moi tambwe mutongo zo insister wana moi chango ya fongoli misu munene wana ya koluka mutakala Moïse Mbi azana mobile na yo bord ya mobile na yo wana ekokite olinyika ka ngana yebite ngai tambwe je te trouve moi ali nakuti yo mwasi na ngai yo zo luka kaka kotala ka mitakala ya mibali mususu mais okozwana nga problème je vais te chasser mais attendez qu'est-ce qui t'intéresse là c'est la même chose pour un homme marié dès que balobi mutakala indienne mutakala indienne juste pour vérifier si c'est vrai. Non, attendez. Pourquoi ça doit me préoccuper autant? Parce que azali ki mosali na nzambe peut-être qu'il y a pas de ressources de koboya. Wapi Bible même ba sango ngo baloba keto
tosalaka makambo wana te balongolaka bilamba te. Omoni bibi, c'est pourquoi Christ a géré cette histoire ya kindumba oyo na mwa sagesse moko boye bayeli mwasi moko tokangi asali kindumba alobi o nanwa alongola bilamba te abambeli bango mutu na mutu abandi kokanisa nini asalaki na butu eza d'abord passé lointain te. Donc oyo asalaki na butu babandi kobenda na moko mwasi atikali ye moko. Christ atali alobi zonga kosala lisusu te. C'est la même chose. Tant que vous avez nani alongola bilamba te atombola musapi place aza ke ngai na longola te mutu nyonso alongola bilamba. J'estime que en toute sérieuxité mieux vaut ozala na curiosité ya oyo pesela peut-être mbongo soki bobala na bosala ba mariage batu bayaba babina tout ça bolakisa batu misapi o to bali 3 fois to bali coutumier to bali civil na religieux. Mais wana osalela ba cérémonie osangisa bato lata ba voile bolata soki ba costume ils ont intéressé yo lisute obani koluka ya Elian obani koluka ya Moïse mbi tango Elian na Moïse mbi soki balingana ki place bazali ko yoka bilengi na bango iso tozalaki. C'est la même chose na makambo ya bakalamba iti kalamba ya tika ka basi akekoluka ka muke sukali na ye tango aluki ka muke sukali na il n'a pas pesé quelque part là il y a que la femme a été créée pour compléter l'homme. Ngai tambwe na sekaka mibali misusu okomona tata mobimba vante wana ngai na linga kaka mwasi ya vierge yo d'abord za mobimba. Moi je ne sais pas quelle est cette femme là qui va rester là-bas. C'est quand tu as la recherche, je ne sais pas, il y a virginité. Moi je ne sais pas, ça m'étonne. On cherche une femme capable de compléter l'homme. C'est pour ça que la femme a été créée. Pour compléter l'homme, vous avez moi si na yo azawana d'abord pour ko compléter yo, ko consoler yo, ko expliquer yo. Ce n'est pas une femme problème. Ozolé na ba tension na musala, okuti tension musu na ndako. C'est pas possible. Les gens n'ont pas eu le temps d'étudier, de comprendre pourquoi je vais me marier. Soit nous doit quoi na beauté, atalika kaboy, coup de foudre. Tal, yaza konate. Batuba monaka kia bo, bali mwasi moko ya danger. Mais attendez, la beauté est relative. Parce que ceux qui ont linga comme moi si a pembe makasi. Mususu ba salaka ceux qui a moni moi si a pembe. Azoyo kata eloko te ya zata kunate. Ya linga ka ya mwindu. Muto koloba ceux qui ont linga comme moi si a mwindu. Mususu ye kunate alinga monaka ya pembe mutema na yebeti. Yoko la zala ulinga comme moi si a muke ya nzoto mike. Mususu azota eloko tazomona lokola skeleta azole. Alinga ka moi si a munene. Mususu atali moi si a munene avec jamais. Moi si a munene ndengo na ngana linga ka moi si. Ozomona Dieu a fait ça sans que muto atuna que ezandenge nini. Olinga ka ya mulai mususu alinga ka ya mukusi. Ezala kota mibali, ezala côté ya base. C'est un débat qu'on ne devrait pas faire de ça un débat d'état. Moi j'ai déploré les lobatu bakomi kolanda nga Bible. Je pense que vous allez se rappeler. Naloba na batu une chose. Omoni makambo ya ba Eliano. Ngai tambo nazo gérer makambo neti ya ba Eliano wana. Moi ebelé depuis des années. Je ne peux pas exposer une fille comme ça, surtout moi na muke yemoko alobia zana 20 ans. Elle a encore de l'avenir devant elle. Tango bazo kanga pasteur oyo les Congolais ici na Canada, pasteur Paul. Au moment qui fit yango bazo ya bazo tia mosaïque parce qu'il ne faut pas gâcher sa vie. Mais quand on fait faire à cette fille là les émissions à visage ouvert et famille na yepe ba yewana papa na maman ba biso to yebi kaka Christian. Attendez. Moi tant aussi j'étais consulté. Je pouvais gérer autrement ces problèmes en préservant la vie de cette pauvre fille. Et ça la solo, ça la lokuta, ceux qui babimaki na Moïse, ceux qui babimaki na Moïse. Mais d'accord, on pouvait les gérer, l'épargner quand même. Na makambo wana. Pas ba caméra nyonso ezawana Elian alo. Lelo qui parle encore d'Elian. Et baniko kita. Izo kita. Nengezo kita wana comme conséquence et comme anasuka la fille ne saura pas vivre. Combien donnez-vous déjà la chance? Bon, je ne sais pas la chance. De la réussite. La chance que je peux donner,
ça c'est la justice, mais j'ai dit tout simplement qu'on a gâché la vie de la fille. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle a tweeté qu'elle a l'Embi Congo, place à coquine. Nous surtout au baye parce que au s'exposer ngana zaji kota la te posa nanga za ko délivrer bat te aux pasteurs te pona ko délivrer bat yo zana vina yo. Nous avons géré les dossiers de Gladys. Je pouvais que ça la buzz. Et comment à niveau ni c'est là. Je pouvais que ça la buzz na vandi si yewana. Vanda pour que batu balanda dossier Gladys izawap. J'ai dit cette fille azamona muke on les met à l'écart mais nous les défendons. Nous les défendons. Je suis content autour de ceux qui sont à niveau ni. La fois passée, Tony, Oyazala qui mobali à Gladys, a été interpellé à l'aéroport. À Sololi n'a pas service, à Sololi n'a pas. On l'a laissé partir à Kenaïna, Belgique. Tant qu'à Kena, Belgique, les mêmes juges avaient tweeté dans le lobby. Enfin, on vient d'avoir Tony. Parce que j'avais l'information. De comment quoi bénir à Bruxelles. Alors, il y a un grand frère Michel. Je suis l'un de ceux qui ont reproché à Michel pour la bêtise ou à Salaki. Et je lui ai dit en tant que son grand frère qu'il faut 5 mois na pardon, babongis. C'est la moindre des choses. Biso to ko s'acharner na nini. Ce qui a bongisi na ndeko na ya mwasi. O ndenge ba Salaki. Eh bien, où est notre affaire? On n'est pas là. Ba juriste ba ngono ko ba lobaka mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que procès ils a système ya benda moulayi balé. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit eh bien, je suis content que Michel, alors Michel Azoya kuna d'ailleurs ayaki kuna, c'était pour que OK, Michel aya ba bongisana lekinaye et puis batikali. En passant honorable, ndenge mona di pe procès o yande ko Moïse na Eliane za pe benda mula ibalemba. Pour na grève ba magistrat et koti na kati to éviter quand est-ce que aussi là lelo au moment ba uti ko c'est là que j'ai dit que ngai tambo si j'ai été consulté. Parce que c'est pas tout le monde qui aime faire babèze. Je ne pouvais pas. Jamais Eliane, les caca n'a pas caméra. Je parlerai avec Eliane, j'appellerai le pasteur Moïse. Moi, j'ai résolu beaucoup de problèmes dans ces pays. Mais l'olenge on est quand même que bomba makambo population et foyer surtout de chrétiens. Oui, c'est quoi tant population et pas chrétiens surtout, bah on s'est retiré. Tant ba chrétien ba yo so kemi kolo na cité bete bo saleli siko Moïse publicité lisu ya kasi na ba curieux na ba nini ba komi ko kende ko tonda kuna l'autre dimanche omona kindenge ba to bakenda ko tonda. Vous devez comprendre une chose boye baka eloko ba beni ko endoctriner bato c'est que mutu wana azalo kola un kimbangiste ata soki olobi na ye nini sur kimbango okozona un problème. C'est comme un musulman, tu veux lui parler de Mohammed Souloula, au cause on a un problème. C'est comme un catholique, au lingo lobela, naïso qui sur la Sainte Vierge Marie, au cause on a un problème. Monde spirituel les en ndenge les lots, même toutes les églises ici, ils en abattu au bakanga, ngai, ngatambo. Je suis gardien des grands secrets. Je connais beaucoup de pasteurs. Basi bachacha bango awa batela bango na ba policier kepa basi wana basi na bango na ndako bayeba kati. OK? Mais il y a une décision yo moi si d'abord tango kina conscience na age na yo omoni ke pasteur azana moi si comment le pasteur lokola molimo mo santo te il est là ceux qui ba pasteur Pierre Casse bango bandima ko exposer basi ceux qui disent na télévision tout le monde mutunyo soza faillible. Je n'encourage pas Buzoba wana parce qu'il faut pour entre ko servir nzambe na ko za la païen ceux qui osana lengia mokili osana posa omoni oyo mwasi tika na yo koteya tika kaka koteya luka place ya osa ba o mususu basala ba vinanya landela ka ba yo bazo landela yo parce que au même Bible osa censé causer l'exemple la lumière. Vous comprenez? C'est ce que nous reprochons aux hommes de Dieu qui ne jouent pas franc jeu. Namona ki bato bazo tinde la biso ba vidéo ya pasteur Mogo en Afrique du Sud. Allez bazo tia ba kaleson likolo. Le monde à l'envers. Oh nazola ki sabasi na mibali nini basala. Non, attendez, ce n'est pas ce qu'on a suivi à l'église. Luka et logo ceux qui ont lingo ça la film pornographique na. Place Isa Makasi va faire ça au lieu de se cacher derrière la Bible. Donc
C'est un peu ça ce que on je aura voulais tozongi expliquer. kaka na question pour la moni côté wana ondiro ozokima biso mwa mokie totuni question ozongeli micro mpe na kozonga yango tomoni ke ozosala baanalyse moko oyo ezali kokende directement kochoke to mpe kopanza neti mokolo ya lelo tokutaki kolanda baanalyse na oyo osalaki toyebi te soki oza déjà na information kuna na ngambo ya cabinet ya président de la république côté mpenza oatakaki mingi ekwelelaki dircab. Alors tomoni pe a bengisi to pe a convoqué réunion na lombango ya bandeko nyonso bazali na kati ya cabinet. Est-ce que vous allez se sentir quelque part laissé koyebake na kati ya cabinet au se retrouver? Bon, Bibi, il faut retenir une chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui a commenté comme ça. Il disait Ralongo Muna, ce qui va nous makaye, il y a ça, dans le bureau, il y a Nganaza Tambwe. Ouais. Nelly Kolobanini. Naza Tambwe. Il y a une chose que vous devez retenir. Ce n'est pas la nomination pour être conseiller à chef de l'État. Oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a commenté la mangengenge pour na osambela. Je mérite. Je suis à l'Assemblée nationale pendant une année. Bao tozana bango ba yebi kia quelqu'un au coin. Oyo na mandat na ye à liboso. Azo sala quand même effort. Je ferai la même chose moi tambo. L'avantage que j'ai, je connais l'essence et l'objet de notre combat. Mais ebele ba yebi sens ya notre combat. Yango na lancé opération pesa facture to kabwana. Parce que batu ngana zo comprendre tous ces gens là dès qu'on me dit ko lobana mutu makambu bozo sala eza yango te. Oh moni, c'est moi qui soutenais. Osaki ko soutenir wapi parce que nous savons dans quelles conditions nous avons mené les combats. Parce que kaka otinde opesanga $100 lelo na komela lisusu maite te pesa facture to kabwana pardon. Comme ça moi je vais accomplir les sikaba comme tanga yo na kati ya orgueil ndeko nazana posa na ebite soki nga tambwe nazalaka orgueil même soki babeninga orgueil muto amone la kanga na musika yo bibio ko yebisa yeke monsieur wano ebiete sans monsieur sambo to suwa koloba na ye monsieur wano ebiete. Je suis parmi le rare député qui députation est changé ngate d'ailleurs na sepelaka babenga ngande ko Eliezer parce que qui député les kaka na place nazaki ko futela nazo futela kaka wana na même ndako voiture nazalaki na yango kaka nde nazo utiliser ndenge naza ngamoko chauffeur ngamoko garde du corps la députation et tant aux otala banome batu banome yo mutu moko te akotonda cabinet ya chef de l'état bakonome ka batu ebele mais jouer quand même un rôle. Et ça m'a quand paniqué au thé lokola champagne à komonela na kimukolo. Muyibi ya degré bisoto bumbisa Kabila parce que il y avait un groupe d'individus qui s'accaparaient du pouvoir, qui volaient, qui confondaient les biens de l'État, n'a pas bien privé. Et l'argent de l'État ce n'est pas votre boutique. Ola mujika kaboyoke obimisi ndengo lingi. Lelo tozolo bela makambo ya so de mouton. Voilà makambo zongi singa na presse. Ba beti bino bord ya 17 millions de dollars. Pendant que ngai tambwe na yeko nazota la bino na bien. Bon ça li bruit pour na 17 millions, mais il y a la question de 57 millions. Nasima ya 57 millions et 15 millions. Nasima nango, il y a la question de 10 millions. Aveugle où ils ne savent pas s'informer pour que ça la bruit il y a peut-être mon qui par rapport à obayi. Baye ko sali sama kambu ya 100 jours. Na 100 jours wana ba tie baso de mouton. Mais il n'y avait pas que des sauts de moutons. Il y a que tout quelqu'un a baso de moutons. Hein? Ils ont pas maison préfabriquée. Ba maison préfabriquée wana ezakaka oya kan chachite te lokuta. Ba loba misusu na mbujima misusu na babukavu place ba pona que les besoins étaient plus pressants. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Rien du tout. Et bazo sala ba bêtise ba batami wana. Ce qui est la biso batambwe batutomone biso ba villageois. Balinga baloba que azo paniquer parce que zabilo kwa moneli na kimukolo. Mais yo okenda poto, uvanda na poto, uzana Kinshasa sawa, bambuna na bambu. Ozo sala ambiance ya champagne pona nini?
allez bafongoli champagne il faut qu'on soit pango na makolo parce que ngungi yakima champagne c'était du gagnant di gagnant entre qui na kati ya cop cop ni pour la bande ko nyoso ton mosu bazali ko ngai na lobi boy so ki bino ozolo ba cop ça m'énerve les gens sont morts pour que bo benga eloko wana cop mais ces gens là se mettent qui parlent ya cop wana ba yeba tangi ba Rossi parce que Rossi a quoi parce que azaki so ki na nani bazo tanga bakapangala parce que pour masquer les choses. Qu'est-ce que vous appelez cop? C'est ce qui m'énerve, c'est ce qui me révolte. Nous citons les noms de Rossi, nous citons les noms de Kapangala, même tous les combattants qui ont été calcinés dans l'imité. Parce qu'on se demande, on se dit, et quand on se battait pour un jeudi serveur, et Béli Bazaki qu'est-ce qui s'est passé? Mais avec tout ça, allez, bozo bengango cop, et ça me révolte. Parce que le peuple ne sent pas. Azo sentir, oh, tokokati ko sentir. Yango moni ke kwantamé na biloko babengi plan de trésorerie au ministre ya finance. Babuzo ba oh ba membre ya gouvernement bazo sal sans complicité na quelques yaya bazana na cabinet à chef de l'État. J'ai parlé de ça, j'ai parlé à makambu ya ba billet d'avion. Bazu marché, il y a billet d'avion, titre de voyage, bah pèse à maison musuto boité. Ceux qui balia et belé sous Kabila, bah quoi pèse à payer mutumsus. C'est bien bon, mais il faut mutua nazala honnête. Les chefs ont beaucoup voyagé. Les chefs de l'État ne peuvent pas voyager avec 20 personnes, non, c'est impossible. Ils voyagent avec plusieurs personnes parce que d'abord sa sécurité va prendre combien de personnes. Mais n'a pas billet tout. One, n'a pas conseiller, n'a pas tout le monde. Des fois ils voyagent avec les gouverneurs. Billet, bateki na $900, baye ko taxer $2000. Et de comment quoi benga lobité, babaki sa 2 liboso et ça la $2900. Qui mouille bien ndengwa. Si ko tozo mituna, to bundisa ki Kabila pona nini soki on doit faire la même chose que lui. Que ces gens. Mais ça y est juste pour na Kabila qui n'est pas on puisse tout remplacer, tout soit paix à c'est pas comme ça. Ndé yango na lobi bibi, omoninga tambu. Hein? Na lobi na bango, muto ameka ko répondre ka. Mukolo moko ko santa. Depuis que j'ai commencé, j'ai dit ça. s'est transformé. J'ai dit ceci. Oui, moi je m'en fous de tout ça. Au commentaire, pourquoi nous nous sommes battus? C'est pour accorder la liberté aux gens. Tobunda pour la ligne. Tobunda pour que la libre. Nous nous sommes battus pour cette liberté-là. Ceux qui m'ont ça, les commentaires, ceux qui disent, moi je m'en fous de tout ça. Tant que j'estime que je suis dans la bonne voie, dis-moi Nazala, Nazoko Sabato, soit Nazoko sa conscience nanga. Là, ça va me faire du mal. Parce que je serai en décadence avec moi-même. Naïbi commence à évoluer avec moi. Mais non, dès lors que Nasali Angote, qu'est-ce que j'ai dit? Nazotali Sabato. Le lo lobi ke basangani. Depuis cabinet Wanezala, depuis que le chef de l'État Sangisa Bango le 25 juillet 2019 n'a palais de la nation, les locaux kande basangani, ndenge bazawana même carte de service au ya président de la République, kande bazo vimbawa. Aussi mona wapi même sous Kabila ngo ba mituka ya modèle mituka ya présidence même na tumwa bikoke o babenga kana kishasa kuzu. Donc mutu ake penza na kuzu ake kozwa chel moko boy mutuka présidence telemiwa. Et devant les bars, est-ce que ça va payer ça cadeau? Présidence de la République. Et ça pas tout aux qui na bango na combattre. Bazala qui commet la champagne, bazo met la miliki, biso tozo met la lacrymogène. Bayen dissous bazo, ce sont des jouisseurs. Et nous on ne va pas accepter ça. Les noms na zolo babibi, même dans la diaspora bande ko bazola. Yo kanisi batebele ba comment tu attaquer nga. Nga na salani. Et ça parce qu'on m'assimile na buzoba de commission bazo sal. Bazo assimiler na buzoba. Et ceux qui font le bêtise là, batikala jamais qu'on risque de mon côté. Et l'autre mon côté, et andengwana bon, bazo bimisa. Et le kongo loko la cop. So qui cop ngata mona kota cop, na kota cop nanani. Yebsanga. Yango ngana lo baki bibi, tangu kaleva lo bimbo.
nakobanda kobimisa ba secret, tout en estimant que c'est un amateur, parce que un chef il y a renseignement, dire ça, bon, je ne sais pas. Mais j'ai soutenu. Na soutenir Kaloba. Comme ça, Mokili, et il y a quand même. On est comme tout nous rende que Eliezer, moto liboso na liste ndeko Kalev. Moto azaki ko travailler na biso penza pour babanda pe ko benga ko collaborer lote. Non, ko benga collabo, nazo ebisa yo tango toke na Genève, na Genève à son temps. Ndeko moko abimaka wana. Alobi Eliezer aza collabo parce que eloko ezaki kolobisa bato ezanini. Tango zo mona peut-être courage. Yo jamais kotika la kozalaka na ngona vina yo. Donc komona kaka boyo lobi tete. Oyo akosa lango pambate. Même na famille ezalaka ndimo. Osele loko moko boyo ezoka musabato. Tete azana kisi. Moi j'avais compris ça. Et ne kongo bimisa makambo wana. Lilo ayo kanaka. Parce que Yesu Kabila ateka asalaka ndenga asalaka makambo na ya yebi place azali na boutique na ye na poto. Ayeko postuler na liste ya bato a Kabila. Azongi kuna ka pona moi jalousie moko boye abandi ko bamba biloko. Et le jour qu'il faisait les émissions, bato zaki ko tango, tout le monde avait compris son identité. Azotanka bato bazalaki na Kabila. Vous comprenez? Ngai tango yango ngana zaki ko lobana lobi. Batika Kabila Kalevalo. On saura qui était double et qui s'est battu en toute sincérité. Na musalo yo ya ba journaliste. Oui. Toyebi ba collègue na biso ba concert na biso oyo bazalaki penza batu ya ba renseignement mutu nyoso yebi lelo même na poto awa ngana lobaka na bango tala mupaya kaka nde mtu amelaka mai ekufela mbwa parce que tangu natala ka bango ndenge bazobetela batu maboko même mtu azo prétendre koyeba biso toyeba kawa biso boyebi te ainsi de suite na lobi boyebi te. Ce qui boye bakabatu misuso bozo betela maboko na diaspora boko betela bangota. Ce sont les gens qui nous ont été collés batindeli bango pour que ba infiltrer biso. Bakandisaka biso. Et ils ont fait arrêter autant de personnes. Je peux nakoyi bisayo même awa mukolo bazo kanga nani mukolo bazo kanga nani mukebaye. Vous allez sentir comment mutoazo peut ça ba détail. Ozo pesa ba détail ya modèle ndenge nini yo zalaki na bangote na butuwana. Na heure batuwana bayaki ko s'implanter et pas mukebai. Na nini nyonso basalaki. Ozo mituna ya la la kate hakenda jikuna. Donc il y a des choses comme ça. Mais biso na Kinshasa wa na circuit na biso. Toyebi ke oyo c'est faux. Mais tango azo ganga tala kuna na poto ko betela ya yes ko azolo. Nazo tala nazo c'est parmi biloko zongisinga. Parce que je vois que la nature a horreur divine. Mais bah toi, dans ce qui est information, boy, pèse. Information, c'est à cause de quoi? À éviter, il va avoir information. À éviter, il va se cantonner sur les gens. C'est ce qui a fait que Lelo, Bibi, la présidence de la République, moi, tant que j'ai demandé une évaluation, on doit évaluer le cabinet à chef de l'État. Mais cette évaluation, c'est les manèges, les amis qui sont les masous Kabila balongoli mutumusala vandi kuna nyoso sa te balongoli yo batieyo à la disposition de la justice, on doit enquêter sur façon na yo aux amis qui se comporter. On ne va pas accepter n'importe quoi. Mais pourquoi? Alors, en quoi est-ce qu'on sera différent des autres? En quoi? Ceux qui doivent sala makamuka kandenge bango bazaki ko sala. Allez, ba moni ke mutu alibi mingi ba pemisier. Soit te bakangie ya lokuta ba memie na prison lobby a salifiev batindie na nini na clinique ngaliema kuna ba kimisier. On doit changer les choses. Et nous tozana ba raison ya pona nini tozaki ko bunda. Mais quand vous voyez tout ce que je vous décris, ce qui se fait à la présidence, vous allez accepter que parce que tozomona batu lokola batu bazwa kombo ya Kabila lokola marchandise. Ezaka Kabila vandi na kingakati. Atalisi binoke natiki makambo oyo alati tenu na ye ya bagarre de parc. Mutu nyonso azana Congo ayebi que bagarre de parc na mboka na biso balata kateni wana. Alobi nazo kengela banyama na ngai na banini yango zo mona zo kangaka ba photo na bangando na ba nini ainsi de suite. Kabila za kuna ndengo zo mona bato bazolo Kabila lingia zongo Kabila za ta kuna te
azata na posa ya te azonga te. Ce sont les gens, les amorphes, qui sont capables de faire quelque chose de bazo sala. Mais Kabila doit être fâché contre Batounaye. Yo jomoni na parti na bango pe perdre na mbongo nyonso bazui pendant 18 ans. Même pas biko ke basomba ke tosomi kamwanda ku ya mukebo ina paka dum. Bazana lopango na kumbo. Miyibi wana, miyibi lupango ya SNCC na lobango kana na moni batunde bala mukisiko. Na loba lupango wana ya SNCC baya banganzama yango. J'ai demandé à la SNCC de porter plainte contre le PPRD toko sunga bango pour que bafuta bango. Batumi bimba tala ndenge batongi banda partout. Mais parti na bino wana bozaka PPRD vimba vimba. To uti koyoka awa ndenge bokenaki ba matanga esoki ya mwana mugalo ndenge bakeko ridiculiser bango. Oh ndenge bozomona bango wana ta enveloppe wana bacheva ezapona bango te to ko remercier o sala bango parce que bazaki batu pamba ofele bazaki ata na 100 francs te. Nyonso bazui grâce ya mutu wana. Nyonso ozomona bango na matanga. Donc ozo sentir que ezana biloko moko o ezoloba. Et nous tambwe on s'est dit bande konangai. Nous devons nous regarder en face. Lelo tout ce qui a qu'on fait nazomona batumiso bazoloba ndeko lisero moni ba mandataire umeli tout ça batu bazoyi bazo senyi na lobi botika mukolo moko akokufela na prison parce que ce n'est pas que l'ordonnance est sortie ba nomé ba musu totiki bino non c'est faux ce qui batu basale loko moko te moi tant je vais porter plainte j'en ai droit contre qui contre ba miyibi otoyibi. Je vais porter plainte, madame. C'est quoi se joindre dans Ndeko Mokuna parce que tout le monde Ndeko Mokuna c'est l'éveil patriotique. Ou azali ko loba ba vérité par lobi ke bokendela bango tina suka. Te. Ngayo ngana zoloba. Na o évêque Mokuna zoloba. Ce sont deux choses différentes. Et il ne faut pas sangisanga biloko ndengwa. Ya zoloba la makambo na ye ya ba Rwandais amoni soki ndenge ni tout et tout. Biso ngana zana posa xénophobie. Vous comprenez? Parce que ce qui toque dans le sens normal, ce n'est pas que les Congolais, Congolais à simple, oh, ils ont un problème dans Rwandais. Tous les Rwandais ne tuent pas les gens. C'est la politique rwandaise qui n'est pas bonne. Et cette politique rwandaise-là qui a travaillé avec en complicité avec la politique congolaise. C'est ce que nous dénonçons. Il y a un batu. Bande konanga misu toyo kanakate. Oh, les pays occupés, na lobi mo mobali alelaka kata. Je l'ai toujours dit, le pays est infiltré parce que mutumo kote tozana yo awa bibi. Rwandais nini même bao ba soupçonna kango ba Rwandais. Acha le koke ko tuna ya ndimi ki Rwandais. Ezaka te ngai naza o moni ngai naza mutu ya Businga. Ngai naza mutu ya. Ezandengwa. Vous comprenez? Alors qu'un occupant c'est un conquérant za mutu makasi ya nganzanya la tibiloko na bango naza mu pa ya menazo ponza bino. C'est ma petite compréhension. Ça m'a opposé à bande konabiso misusu na diaspora qui pense que ça ne peut pas passer bango bazolo ba occupation. Mais nous sommes ici. Tango toza wana évêque oyo ba évêque. Eza évêque naye ndenga moni liko sala makambo. Moi j'ai dit ceci. Il ne faut pas qu'on voie les mal chez les autres. Na cabinet ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozana ba Rwandais combien? Bao bazo sala bisala sa bao même ba interpeller qui est évêque Mukuna baza ba Rwandais. Ce sont nos frères congolais. Pourquoi on ne veut pas se regarder en face? Tozaka les mal c'est les autres. Ne tozo banga bao zana bango. On doit regarder ceux qui sont avec nous. Et nous devons éviter il y a tirer sur un cadavre na likala. Ozomona ozu likala ozo bambara na ibimbi. Non. Attendez. C'est comme ça que je vois les gens. Il fallait parler en mal de Kabila quand il avait encore tout. L'impérium. Il avait l'armée, il avait les Kalev, le tout puissant Kalev. Atondi Saba Anera. Il avait tous ces gens-là. Mais on disait, ça ne va pas, monsieur. C'est ça un homme. Un homme, ce n'est pas celui qui parle sur le dos des autres. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, parler trop de Kabila. Tiens courage. Et ça n'a pas libanais mon quoi. Oyo, na yambaki kutu batuna bango. Ba libanais oyo ya. Te, ba libanais oyo ya silo oyo kwela kibatu. Ba libanais wana batongi silo mususu ka place wana.
avec la complicité, il y a mon tout qui a travaillé dans conseiller spécial et chef de l'État en matière de sécurité. Pendant que c'est le même conseiller spécial qui DG à deuxième a refoulé Batouane. Quelle contradiction, mon Dieu! Quelle contradiction! Beya François, quand il était à la DG, a refoulé Batou. Ok? Tant makambu oyo, silo et koi, bazo seka Batou bakufi, ils n'ont jamais indemnisé qui que ce soit. Baké bamoni jamarke Kaboun. Oh voilà, nous avons pris l'engagement na Batou bakufa, to sengi bango nani et to kopesa bango 7 ans. Sur les 75 000 $, balaka Batou, basi ba pesi bango combien? Allez, basi ba ériger silo, ba boulangerie na bango. J'ai reçu leurs agents. Aux hommes on a pensé que balobi toilette des awa netonda, banzinzi wana biso netoliaka ba mapa ya modèle wana. Et ils sont là. Bazakuna, refoulé par François Beya, alors DG à DG, mais retourné grâce à ma collaborateur et à François Beya. Ça me dépasse, mon Dieu. Les lois sont couverts par eux. Et Moutouana, selon ce que nous avons appris, Abani Kosala va démarche pour qu'il a remplacé François Beya. Alors que François Beya n'est pas même qui est ça. Et nous nous acceptons. Mais attendez, nous nous acceptons. Allez, Tobundelivino, Bossala Kabousso Bawan. Pendant que Bisso Tozaki Koboula, ce sont ces gens-là qui nous maltraitaient, mon Dieu. On doit se taire parce que toujours banga, parce que Bakolia Moutou. Tout ce que j'explique ici, Bibi, c'est parce que je maîtrise l'essence de notre combat. Je maîtrise l'objectif pour lequel Bisso Tozaki Koboula. Ozomon. Tobundi pour un objectif Mokoboy. Mais quand nous voyons tout est négligé, ce sont un groupe d'individus qui se réunit, qui s'accapare de tout et qui ne veut pas entendre. Biso n'est pas là. Tu comme il va pécoter à la présidence, ce n'est pas que ça n'a pas passé, ça n'a pas passé pour l'année. DG à chaîne de télévision. Yoka, na lobby boy, na comme une chaîne de télévision nanga. Parce que je voulais monter une chaîne de télévision. Mais ça n'a pas cité. Mais là on a colo, et ça la même cadre à IDPS. Ils se sont fabriqués leurs propres médias. Babo sani bato bazalaki chaque jour bazo beng ba se fabriquer kuna al biso batambwe basali retraite na bango. Moi tambo je n'étais invité ni comme député n'est pas invité qui bato mususu. Moi encore mon média basi ba fabriquer bazana bato na bazo zelanga ngai nga mais balobi kuna na kati saki kaka bandeko ya IDPS na IDPS. C'est faux, il n'y avait pas que l'UDPS. Christopher Ngoya Zam to IDPS. Il y avait les invités. Mais biso ba invité biso de. Parce que moi, le problème que j'ai, ceux qui ok, et pas Batoumi Sous, oh, on a attaqué, ceux qui placent Bazali Bafan, alors on va Mouto la Mouka. Ok, pas Bato la Mouka, pas Toti Kozala, na Prince Penga. Au moins, ceux qui ont tali Bato la Mouka, Missoussou, bon, Prince, au moins, tant que solo le Nanga, il est en face de qui? De Gomsou, Bayebi. Alors, mais, au tali Moutou Missoussou, alors on va Mouto Félix. Vous comprenez? Et est-ce que ça me fait mal? J'ai dit non. C'est ce qui prouve mon dépendance. Ce n'est pas question d'être non, je suis dans l'objectivité. Ma bengana télémelaka, nazo télémela yango de partout. Naloba na bino la muka bayanke belé o baye bazo luka visibilité. Tozaki na bango te. Abimisa vidéo. Même yena fayulu penza boyi. Ba o nyonso tout ozomon. Lui na fayulu bazana kacha bitumbu. Ezate bakuya kuya baye wana ba profiter OK atangi Félix atangi boy atangi. J'ai dit bokende kuna mais ce que j'ai dit Bibi ngai tango ce qui me fait mal dans tout ça c'est quand je vois que les gens sont en train de fouler au pied le sang de notre combat. Je n'accepterai pas. Yangona lobby paie sa facture tokama ngai nazotala lelo tango nazotala Kabila place à Vandi. Je me pose la question, quel est le danger réel que Kabila représente? Quand il y a même quelqu'un qui m'avait dit, peut-être à cause de Libakou Yakolananga, il est aux États-Unis. Il m'écrivait, je ne lui répondais pas. Mais je lisais quand même ces messages à chaque fois. Comme un a bloqué Kabatouté, Nazotika, la liberté. Et les zéros comment on a? Si c'est Félix Akoko qui s'est une année, Bakobomaye, ainsi de suite. Depuis une année, voilà les gens.
okoto na place bato wana nde bazaki kobimisa bazolobela yango balobi président de la république azali en danger makambo nyonso ezali kosalema soki acheke bate ngela te nana lobi boye sans négliger ba information mususu. J'ai dit aux gens ceux qui bozana posa ya la coup d'état ya facile beaucoup ça les et pas Félix avait pas comme mandu quitté ka moi gilet pare-balles ya pamba bomoni ndenge etokisaki ye mokolo ya prestation de serment amesana na ye makambo ba soda te même ndenge azana bato na ya sécurité wana azomona bango kaka lokola bino oza bato ya manduki boya bosala coup d'état mais bokomona eloko na bomona na monde te. Ce n'est pas tout endroit de basala kanengwana. Tous ces gens qui ont tenté parce que il faut qu'on ait une chose. Même temps bato bazolo ba makambo manduki. Ngana zotala bango. Kabila muto manduki tokokaki ete tozaki ko luka bato makasi ya manduki babima. Tokoti ete même opposition et comment dire kolala. C'est comme ça que je suis très contre bato balobaka mal de l'église catholique. Et là, le comité laïque de coordination et le conseil tous les opposants na la manifestation du comité laïque de coordination. Et les loboy à Kobima, biso to sana mando ki biso to sana. Et kufa kaka na Facebook wana, lokuta ya bayaya wana. Botika biso to déclara to loba bien que biso to yibima kama mando kité. To salia. Mais nous sommes là, bango wana nde bazomona d'abord. Na mitu na bango bazomona kaka kabila. Kabila zawana. Kabila kosala boy, kabila. Tangu baye bake kolongola manduki na GLM. Ba les bêtis. Félix Akeko zwa ba américain ke boya kolongola manduki. C'est la même armée, nous devons dépolitiser l'armée. Ba soda batika là ba apolitique. Ils peuvent travailler avec autant de chefs d'État. Tout de l'État. Totika biloko wana yake dès que baye ba soda nyonso na ba policier ba kimi ba exil. Tobandeli à zéro. C'est comme ça que nous avons perdu les ex-phases qui avaient bénéficié de grandes formations à l'étranger. Na bamboka news. Mais to bande connexion ba soldat ba uti bongo kozwa 8e place na Afrique. C'est ce qui vous montre que ba Congolais défend un Congolais libre. Il est capable de tout. Ba tout ça qui na bango na ba ex-phases ba militaire à Mobutu. Tout ça qui na militaire à Black. Et zanini, la politique oya kokendaka règlement de compte tout de suite. Allez, tout wana, toutes ces valeurs. Bakini, bakina bexil. Ba yeko récupérer misuso ba récupérer kao. Ba tie bango, ba zaki ko benga bango carte rouge, soki carte rouge. Bazo futa malonga te, batali soki ozamu to Équateur, ilikuta ya malonga izate. Donc règlement de compte ya ndengwa. Admettons que soki to kena nzela wana. Mbelelelo, tous les militaires soient ilifol, balinga ba zo problème. Non, je pense que nous devons voir les choses autrement. C'est là que je reviens encore au niveau du cabinet chef de l'État. Bande Konanga, nous devons évaluer les cabinets du chef de l'État. Nous devons évaluer, prendre ces gens-là, nous les mettons à la disposition de la justice. Enrichissement illicite. Parce que les lois, s'ils mettaient permis Bibi, nazuka caméra boina kena résidence ya Félix kotala kaka nenga vivaka nazomona différence ya tango azalaki na limité te na tango azakuna mais ceux qui otali batu misusu o bazanzinga nzinga non pas jeune patron ce sont les bourgeois et nous biso sikonde ba victime parce que batu bayebaki na bitumba izabiso. Mais alors, ce que comme Kosala na isika ndengona faut vie échanger, faut comme na vie mosusu par rapport ya vie aux ala ki dango kala. Moto azali Kosala na présidence. Na lobi boye. Thomas Sankara passe chef de l'État. Ba fonctionnaire ba bandi ko tambala ba musuna ba velo na banini. Nous devons voir une vie équilibrée par rapport à la population. Boko zalate to bunisaki ba to Kabila parce que on vivait dans un pays de deux extrémités. Le riche, plus riche là-bas, les plus pauvres sont plus pauvres là-bas. Et nous, biso to continuer na makamwana. To continuer na ngota. Ozali moko ya bato basala kapenza ba investigation ya makasi. Likambo ya 57 millions bato ebele ba ebaki ya ngote. Tango yo bandi koloba bande ko ebele pe o basala ka ba analyse ba bandi kolobela yango. Bongo likambo ya 200 millions. Tomoni ke ndeko moko ya maître avocat ya mboka na biso akei ko blanchir ndeko Albert Yuma lobi bongo ndeko Albert Yuma azali innocent
na likambo yo ya 200 millions likambo ya ba prêt et salama penza ezali vérité virement eleka na Robank yo lobi boy. Maître Kapiamba Georges. Ce qui a sali le comment ou en pré-vérification. Et la sincérité, il faut que la sincère, ce n'est pas parce que le baki kaka est loco, même ceux qui ont monique est loco, le baki, ils aillent en goté, au cours le bayangoté, non. Ça quand même. Il y a un mouton qui banquette naïe. N'a qui mouton mouko FCC wana zolo baki. Ndeko Félix Kabane. Toka moi qui kutu nengeni na zwa ki ba document nyos. Donc, Georges Kapiamba zaki na ba document. Mengana loba boy. Dossier il y a Albert Yuma. Albert Yuma zaka feasible. Pour une base ordonnance présidentielle et ligne kokota na l'unité. Parce qu'il y a beaucoup de choses. La question est de 9 milliards. Je le répète encore. 9 milliards. Les lois qui ont le gouverneur à l'Ouala, c'est parce que les Chinois, c'est un État dans un autre État. Nege ba kotisa matériel ceux qui ont les canaux nzela yo zomo ne lokote basa kuna na kati ya zamba ils sont en train d'exploiter biloko na biso zokende. La question de la GECAMI, c'est la question des 9 milliards qu'ils doivent comprendre. Ce n'est pas ces 200 millions là qui cherchent à justifier. J'ai dit budget Yassou Kabila il y a 3 ans des dossiers zawan yo kanisi ba shadari ba bilisa kimisi sapam ya soki muto simbi toko paralysé. Mais finalement, batalisi eke yo toko tindela yo atamwana mukeboy ako paralyser yo. Kimia. Omona zolo parce que ameka kobenga kingakati soit tétin. Soit tétin. O kaleva sawana je vais sortir soit kinini. OK, toko tindela yo atamwana. Ake kuna place zaki ko nazomona batumiso bazondi maté. Est-ce que place azalaki, moi j'ai dit mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Akenda jikuna zaji kokosa bato après baboto le téléphone mais c'est encore une fois to kolongole ceinture ko banda nase bato bazomona ngo étrange te Kalev o bazala ki chef na ye na été interpellé aussi et ça o bazala ki chef na ye papa l'état tout ça qui n'a en prison jusqu'aujourd'hui il est en prison oui. Vous comprenez bien que waneza ba makamususu mais kaka yo Kalev yo zanani tango zoloba moi j'ai lu aye ko bimisa wana ba passeport dis-moi ba expliquer biso soki makambo to mona ki abatiri musenepo na ba papi tamba ke bazwa ki ba passeport diplomatique ba komi ba ambassadeur de la paix wana ne ba ko expliquer biso mais toute personne na Congo la procédure fait que l'ANER est un service intervenant dans l'octroi des passeports ceux qui ba pesi fait vers na bango te ba pesi au passeport te wana zgo nozo mona ngo danger. Et puis tout le monde est là. Bazondi. Donc c'est pour vous dire que Bibi, moi je dis, to bongisana nandaku, bongo to quitter la bayayu. To bongisana parce que on doit évaluer les cabinets du chef de l'État. Oyo ayibaki to tika complaisance. Ngatamwe, nengo zomona bazo vimba wana. Ngaitambwe nga na benyo chef ya nani? Obunda wapi? Ozwa risque nini? Kaka kamwa faveur moko yeko ozwa na éviter ceux qui par quelle magie lokola ba poste moko ba négociateur wana bazaki ko négocier ba tiango ba poste à vendre tala ba négociation tout je l'ai dit ba négociation tout côté oyo chef de l'état tindaka batu baganyaka te basi baganyawa bagena mbwela loge bake ko négocier ministère oyo balobaka na biso na sengoke et ce sont les ministères régaliens qui relève de la compétence du chef de l'État, toko discuter en côté. Bake kuna mabani ko zonga na justification. Bake ko teka ba vendeur ya modèle wa. Nenge to zolo ba 10 entreprises o to ekike eza déjà sur la table du chef de l'État. Le kola ya za légaliste a cause bango pesi bango pesa bat. Et ko comme poste à vendre. O comment na bilongi ba ko bimise la biso. Mais quand vous nous amenez les gens qui n'ont jamais été dans le... Ce qui me fait mal Bibi. C'est-à-dire les gens qui étaient vraiment nos bourreaux, hein? Ils travaillé avec nos bourreaux, mais on les a fait nommer. Merde. Et tous ces gens-là, moi j'ai posé la question aux gens. Est-ce que au cours Bimisa, 10 vidéos, il y a manifestation, yo participe à yo. 10 fois. Donc, moi commis jusqu'à 10. Au cours de la Kisabiso. Mais attendez, nous devons nous regarder en face. Et puis, si on a tous les risques, pour la binobe, ça n'a pas de problème.
On ne va pas accepter. Moi, je dis ceci. C'est ça ma démarche. On va évaluer. Après le cabinet du chef, bon, on va quitter Liba. Il y a un lobby. Ok. Félix Azama Stanayo, ça va. Félix Somelaye Sokinan, ça va. Au salaire, paie sa facture, hein. Tokabois. C'est ça, le principe. Yo paie sa facture, nayo, Tokabois. Trop, c'est trop. Les notes, tout ce qu'on a dit. Félix a le chef de l'État. On lui a mené l'argent. Oh, tu es remercier. Aboyi a l'obité, mbongo yote. Mbongo wane bimana oya. Et rataka na poche na iti. Et quand on a poche à l'individu, oyo richesse de zomona oyo, degré. Oyo batu bazali ko s'enrichir. Peuple a dû souffrir, peuple a dû comme ba misala ngoya 100 jours. Mutozo landelango azate. Vous êtes comme ça, vous pensez que ça ne va pas. J'ai vu même la lettre de Yamutumoko ya Nicolas Kazadi. Alobi wana alobi makambo belebele ngana tuni boy. Tango bibomba ya longwaji, bilomba alongwaji. Yo longwaji te poani. Tango ya monaki que nzela oyo ezamabe. Je dois me retirer. Yo zaki poser la nini. J'ai dit ceci, je vous regarde en face. Les gens nazo ka bitumba wana, bato na CNS bato basali boy. Kuna na CNS il y a les gens. Il y a évaluation ndenge au lobby. Tokota la TR président de la République a sali descente na saut de mouton. Tomoni Dirkab, il y a président de la République, Bazomelie, Babenge Moyibi, Balobia Longwa Pemen, il y a président de la République, président Kabwananaye. Est-ce que vous allez de cœur, de même avis, na bandekoana? Na lobi boy, ngana zana posa ya kozala de cœur ou d'invité. Parce que là où moi je vais, que les combattants arrivent, Ezaya bakutani na muntu, batali oh muntu la présidence c'est le cas oui. Nana zana katia yo utwa. Il faut qu'on arrive là. Nous devons commencer par identifier Batongo. On ne doit pas nous infiltrer comme ça. Va faire nommer Batou comme ça. On fait nommer les gens. Un jour, le chef de l'État s'est demandé avec qui je voyage. Banani bozo chakanga na bango na avion. Ezandengo wana bangulu. Ba uchi ko kanga bango mi biwana batondi kuna. En Suisse peto ka ki information. C'est là, nazo ibisa yo. Na ba voyage quoi? Combien de bêtises qu'ils ont fait? Nazo relater yo. Ya liboso. Yango omoni makambo ezongi singa ina presse. Na lobi na ba total. Ceux qui osana posa ya buzoba, ceux qui osana posa ya ba formol kenne na ba chene musu na ba base. Ceux qui osana posa ya nini landa monsieur Tambo. Ce n'est pas que je fais de l'orgueil. Vous allez avoir les informations vraies. Et je le dis. Muto a contredire nga. Na lingina ebisa yo logomo. Na ba voyage oyo. Tozo voyage oyo ba uti Addis Abeba. Équipe d'avance c'est qui? Bah qu'on négocie un hôtel, bah coûte un hôtel de $65. Yo comme non, voilà, comme c'est $65, je pense que oui, et je pense que délégation Zoya Isaiah présidence, tout tient à 135. Comme ça tout kabolambon. Donc, même Éthiopien wana, à Monique ba congolais, bah yaka pona koyib. Bah kangaki, il a été attrapé. Aux hommes on a degré. Baké na Japon, tangu ba vandi moko na bango ake kosenga na chef. Alobi chef na linginde soki ko autoriser na délégation, hein, au lieu kaka ya ko utiliser nini, soki muntu aza peut-être to ko sombata to moi mitu kana biso ya kotambola nango o faciliter biso pona douane tangu to kom. Chef alobi boke ne kosomba. Baké kuna moko sombi 40 jeep. Mintuka ya sika wana ya minene 40. Oh mususu 35, oh 30, oh 10. Ah. Eye ko ya tango komi na matadi. Ba ye ko loba na chef mo c'est arrivé ce que ko sunga biso ale boya na belle. Tango ba ye na belle atali boya atala boy 40. Ale bokende. Bokende ko dedwana ngo binomo. Na mbongo na bino. Bibi, moi tango si j'étais là, qu'est-ce que je pouvais faire na batouan? Na lobi Nalingana no bana chef, nous devons bloquer ces vaquettes. Baya yo bazimbongo wapi. Wana wapi. To linga to pesa ngo deje. Azo sala musala pona ko servir l'état. To pesa ngo la police o mitu ka nyonso ko mi bimbambala la police azali zo na mitu ka te. To pesa ngo armée. Ba mampingana biso bazo kufa na ba front bazo zoka na ba front. To tsa bango na ba condition ya bien. Moi si j'étais là, moi Tambo. Nalinga tina tsa makelele moko jusqu'au c'est que balinga ba bloquer ka mitu ka wana. To boto liam. Vous avez un degré à battre. Ni nous avons un voyage à chef. Baké batiki nyongo na ba hôtel. Baké ba koza ba montre na ba bilamba ya kolata ba komi ba saper. Ngana no bakana batu boy.
Bib. Je vois même un jour, je vis dans cette émission, il y a là des chaussettes bonnes. Na lobi na bango, na saper, bozana posa sape, gende pa bitili c'est moi de toko tsayo, o comme mannequin. Ozana posa ya sape to pesi yo papa griffe boke kuna bozo sala tete ba ndenge ba beta ga ngana saper te. Soki ozana posa makambo sérieux, ya kato solo la. Makambo bilamba ngana beta ga makambo bilamba te. A force ya ko beta makambo bilamba yango bokomi collatéral biso même na se ozu caleçon matisi eloko ba benga sous-vêtement et pas mutu ngo asala bino bokomi sango en dehors du extra vêtement. Donc c'est pas possible. C'est là que j'ai dit dans tout ça, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et nous allons faire passer ça comme ça. J'ai dit non. Na minute oyo bibi. Oyo bibi ke ba komi kokota banganga. Ndengo zomo na bango na présidence. Na lobi mukolo moko akolongola bilamba. Parce que ceux qui vont voter Félix, biso toko délivrer. Oui, toko délivrer. Na pasteur nini. Na lobi boy, ceux qui vont voter biso toko délivrer. Na pasteur. Parce que bozana capacité te ya ko voter biso nyonso. Ah OK. Boko zala bien à l'aise mukolo boko voter biso nyonso. Mais là ça va. Honorable, mais mukolo moko akolongola bilamba. Le plan de trésorerie établi par le ministre il y a finance to information qu'il faut ajuster budget il y a l'état ndenge nini penza. Nazo mona débat wana j'ai dit aux gens que l'autorité budgétaire est ababiso. Ministre akolamuka kaka boye a diminué et budget qui a été voté à Katiango Katikatité. Le plan de trésorerie on va présenter. Et ça c'est un élément pilote. OK? C'est un outil pilote, il y a budget. Mais outil pilote wana ekoti ko ken en contradiction na budget yango mon côté. Et ça la loi organique qui ne peut pas aller en contradiction avec la constitution. Mais dans cette publication, ce que moi j'ai compris, et ça y a qui ça que c'est les alignatani sabatuka que baza capable était y a élargir assiette fiscale ndenge balobaki ya ko mobiliser ba recette ya ko stabiliser cadre macroéconomique bango baza capable était conséquence na ngo to koma wapi to koma na niveau yake to faire sauter premier ministre dans le gouvernement na ye to tcha batu baza capable tout simplement parce que en disant ça c'est-à-dire la situation des Congolais ne va pas changer. Un budget de 5 milliards par exemple. D'abord bino gouvernement na bino 66 membres. Ba frais de fonctionnement na bino kaka. Na ba mbongo ya kofuta bino ezozo à combien? Le gouvernement est bloqué. Vous comprenez? Et ça cause à la bloquer té. To lobi ceux qui baza incapable de mobiliser ba mbongo, incapable de stabiliser les cadres macroéconomiques. Incapable. Nous allons les faire sauter. Lelo, ba to ba pesa nga raison. Tangu Sylvestre Ilunga a présenter programme na yi. Ngai tambwe na tellement na motion, na zo motion. Et c'est cette motion là de ça là que l'opposition va bima na salle. Na degré ni na finga matena bato ba comprendre na kate ba ko utiliser bande ko ya IDPS. Bomoni to lo bakala bino Eliezer Azamuto alamuka omoni atelemeli premier ministre. Na toni bango premier ministre azaya bino. Lelo ba pesinga raison. C'est pour vous dire que tout ça, la déclaration il y a ministre et la finance, Zaka Kola qui sait que baza capable était. Comme vous n'êtes pas capable, nous allons vous aider à partir. Honorable Tokei na likambo ya au Italie appareil judiciaire au ezaki bongo renouvelé na président de la République, lelo ba prêter serment et likambo ya justice ndeko mokeba ina ngambo azali penza ko lela yo ozali moko oyo ozalaki penza proche na ye kuna na ngambo ya prison le bien kokufa na ye poko lianda kolia lisusu te andimi akufa pona Congo justice ya mboka na biso ezali kosala eloko moko te. Bon, ngai esika bakataki likambo na ye na cour constitutionnelle, cour d'appel etelemeli est bloqué. Ozali koloba eloko moko te. C'est pourquoi réforme est importante. Ndengo moni lilo ba prêter serment wana. Tuzokende ndengwa. Ngai si fona conseiller Mike na ko conseiller que alia biso tozo bunda pour kabio.
Parce que ça sert à quoi de se priver de quelque chose pendant que baburo na yo bazo sepia, bazo mela champagne. Bazo pesa bango quoi? Bazo mona ndengini bazo tala que yonyo kwama okoma affaibli bango bazo seka. Les principes que nous avons nous dans les combats, Esayanine, les principes yake, ne jamais baisser les bras. Même quand moi on m'arrêtait, Moukeba venait me voir, il me parlait. Il trouvait, j'étais comme ça, un combattant, ce n'est pas celui qui sort Moutou dans ses beautés. Bisso partout où nous avons été arrêtés. Tobimaka tête haute. Je suis combattant. Je suis combattant. Jamais que on a qu'à concilier, n'a qu'à négocier ce qui n'a pas n'a Moukeba. Il n'est même pas dans la vidéo qu'on a sensa ba olengo. Azata kunati. Azata kunati. Il est comme ça. Moral na yezao ndeko lenga ko ya bia kei na ngambo ya ndeko godempo ipote amika ko boma penza moto parce que va constater que yenda kangi penza faire yazo ya kosala na makambo ya justice. Il y a une décision judiciaire qui est prise et par la Cour constitutionnelle. Tolanda qui intervient. Et ba décision ana ezalaka sans appel. Yo ko kende kuna ya likamunini. Ce n'est pas la volonté de Godempo. Président de l'Assemblée. Non. Ici, c'est une question de la justice. Il faut appliquer la décision de la justice tout court. Honorable Landa qui était interview ya moto azalaka penza proche ya ndeko Godempo. Aloba ki na kombo ndeko John Lungila. Yope. Moni tole kana ba kombo msusu. Tokomi penza na suka pona mokolo ya lelo honorable par rapport ya bandeko na biso bakufi na ngambo ya bypass intervention topé ezalaki penza prise en charge toleli eyaki na retard bandeko ebele bazwi liwa oyo bakanaki te soki intervention eyaki na lombango balingaki babika ntango mosusu lelo balingaki bakende kotémoigner autrement mpona mboka na biso bino bozali baélu ya Kinshasa est-ce que bokoki koajuste te to mpe komeka kobundabunda po te point d'urgence wana nyonso mobi ezala ta na bakoi nyonso ya bakomini ya Kinshasa po te makambo ya boye ekomelaka biso lisusu te? Non, il faut que l'État puisse exister. On a dit ça au ministre des Transports et voies de communication. L'État doit exister. Il suffit seulement que tous les services de l'État, par exemple, il y a des gemmes. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir. Tout le monde qui peut tuer un déco Kabila ou aller là qui penza plaidaki pour na bandeko wana pas présenter qui ba condoléances na bango plaidaki pour na source d'information prise en charge ngana ebakate que Joseph Kabila za kana tweet na landara tweet na ya Twitter qui plaidaki penza pour la prise en charge il faut se vérifier ce que ça y est d'abord kuna na kinga kati réseau za la kate ya zaka na zamba kotalaka banyama na ye na habiter soki ezaya soki ezaya muti ngana ebakate que Joseph Kabila za kana tweet na ebakate bandeko Sud Kivu kuna pe bazali kolela ozali député national na kati ya prison kuna na Sud Kivu bazali na 100 personnes au bazali ko souffrir na malnutrition pour tout le monde qui peut na ngambo ya prison makala ba utaki ko bimisela biso nombre ya bato bakufaka par semaine. Est-ce que vous allez déjà pour travailler sur Yango? Oui, ça c'est le ministre de la Justice, Vienangatunda, qui doit faire un effort dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, j'ai toujours été contre Biloko Moussous. Au moins, le temps que ces gens-là passent en prison, ils attendent qu'il y ait des la misala ou ils produire. Sous d'autres cieux, ça la gande moi. Si balongwana étape ya ba prison. Donc batie eloko bakangio OK ko sala musala boy place bakokaki ko futa yo $10 par heure. Bazo futa yo $1. Ozo produire pour l'état. Mais babiloko ya kokanga ka ba er moko na ba sambisi mutu te. C'est là qu'il faut. Mutu peut-être infraction sala, ezala ki aba condamné 1 mois. Mais mutu a sali 2 ans. Azana mutu akolandela te. Biloko wana bibi nga na yebi yango parce que j'étais en prison. Na ko relater yo na yebi makambo. J'ai vécu ça na yebi bana misusu tozaki oye wana mwana wana azoya ka pona afanda na porte na yo asunga ka yo soki otindie parce que azana mutu te. Azana mutu te. Alors que l'état droit ya coller sabatouana, ils sont juste privés de leur liberté, mais les autres droits
C'est comme ça au moins sur les enjeux politiques, voter a droit au vote. Attendez quoi, Abdoul, là qui paie dernièrement, attendez que ça une émission Koutou. Avant, juste na silisa, ndeko na moko ya mwasi ya bengaki ya lobby, to moni bino bozo le kana honorable ndeko Abdoul azole la na prison et pe ba accuser na viol, ti lelo asamba te, azali kuna na kati. Abdoul wa. Oh, ya DJ. Oui, DJ Abdoul, je suis en contact avec. J'ai été contacté pour le Kambang, mais il faut toyer bas parce que na tunaki basi va s'ambitier, basi va condamner et le mon côté. Donc c'est pas possible. On doit voir ceux qui m'ont accusé les locaux. Qu'est-ce qui bloque les enquêtes? Vous n'êtes pas capable de qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas comme ça. Honorable to comme na suka pona lelo biso ma mission TV topesio merci pe topesi bino félicitations pour la descente bosala ki na ngambo ya mama emo to moni bongo mama Amida Chatu aye na résultat kuna na ngambo ya mama emo amemi groupe o penza bino bonai ko lela po teleta sala. Bon, nalinga ko commenter biloko mususu ya ndengo anate. Groupe kabakata groupe wana nani abo bana ucha carburant. So ki bato wana bazaki capable ya kosomba câble. Il y a cause de départ unique. Kabakata carburant, kabakata groupe one. Nana bana usoma carburant. Ce n'est pas ça. Il fallait qu'il faut trouver une solution durable, c'est-à-dire câble moko ba sombi, bazui départ unique, hein, au penza courant et kendakate. En cas de problème, va prévoir bilogo moko bo. OK? Il y a que maintenir, même les ondulaires qui peuvent maintenir pendant un temps, le temps que ba changer ni courant son kabakata groupe wana okomona dans quelque temps okuta en poussière honorable merci biso to kendaki komona gouverneur pona ba donté l'état ne peut pas vivre avec les dons, c'est pour qu'on trouve une solution. Honorable to comme na suka pona lelo biso ma mission TV to pesio merci to sengi pe espace na to komua parce que vous allez DG to tindi ba demande mais to zo mona réponse ezoyate espace na tokomi wapi TV ngana za DGT to sali demande PDG na za PDGT mwana musala demande batseka kabona télévision te et ce n'est pas dans une émission qu'on formule la demande par rapport à l'espace. C'était juste à passer. Ouais. To komi la suka pour aller le biso to pesio merci. Merci beaucoup. Bozala ki ebele kolanda ma mission TV tozwa ki abino ndeko Eliezer Ntambwe député national élu ya Lukunga na plateau na biso ya lelo tolobeli ba point d'actualité nyonso tozala ki na yango to sélectionner ki pona mokolo ya lelo to pesi bino merci parce que bozala ki ebele kolanda biso to kutani mokolo ya lobby entre temps to pesi grande équipe technique ya ma mission TV merci et Derrick Lukeba et puis Voldi à l'assistante. Tokutani le bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.